qu'on nettoyer vraiment la sénalité. Aux huiles na sima, monika mai, aux huiles citron. Au chon na moi mai, au mon ba pesa yo ba poudre be otie poudre. Ba pesa yo ni banjete moko otie. Ba pesa mama okoya ko fongola ngokune kumi loko ya mulongosi. Mai kaka. Aux huiles kaka mai ka ya pompe. Aux olandela malé. Kongo tu kitikaka. Okitika ti ba kote kuna. Au mona nzela moko eza ya route mokali, nzela moko eza ya omuna soko zolo bala mobala tiebu. Msusu kuna gazoza. Izo mbateko tika. Nana efie motema malamu bossa bonnet trona. Bossa bonnet trop. Na planète Nana et fille. Bossa bonnet trop. Na planète Nana et fille. Bossa bonnet trop. Alors, merci bino ki bandi konanga, bossa bonnet na planète Nana et fille. Vraiment, ils chaîne ya biso nyonso. Vraiment, bossa bonnet, so bomoni ka tolia peta na kati ce qui fait ya mo base. Donc on a beaucoup de bossa bonnet bola na ndenge tozo développer tolia peta na ndenge système ya mikolo yo. Nzambi courage yope base. Vraiment na lingi bino trop, vraiment merci. Planète fille qui toque ma casse. Ambassi bourgeois, mon swag, le prince Racel, le prince de Fali Poupa. Déjà vous dit, biso tous les yeux virés, braqués vers planète et fille, nana et fille, tous s'abonner massivement. Donc, abonnez les bino, je vous demande, biso tous s'abonner pour des vraies informations, pour nous avoir qualité, pour nous avoir actualité, planète nana et fille, TV, s'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Vous s'abonner car au moins là perdre de l'autre. On se perd. Sungaka tabana babola. Nana efia sungaka tabana bazanga baboti. Nana efie azana ONG. Nana efie asungaka ba. Nos abonnés au balandara biso na chaîne biso planète Nana efie aïe balobisha moko e kitoko wapi ya nana de moi basalamu belé place aux ali babi Nana efie mon boss donc voilà quoi papa Keva donc basalamu belé place aux ali na kobo ça n'a jamais balobi maestro Kava Blanchard mokonza Irlande donc voilà mon vieux alobi lizo bossa ninga na robo ça note vie na ngatala rayo donc tout sur la moi muki balobi émission na bino obolingaka mingi bongi salibala makolongulu mabe et yeli sus na makamunango donc le loto lobela nonu côté telimbetu to sola nonu bandi wonanga basi bolongolela bana kandila lobake bolongolela bana to panza non teke bon plus dans sa émission non moni na vandit donc moni déjà ka otalibi la paradel ngalo banini to bongisa maman na biso on s'est posé la question trop. Pourquoi papa Aromo Kimanga Bosali 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans pe. Bozandak mona mobile na yome asimba kona nzoto te. Ko wel samba moto lo batte mobile na ngaseke basali likambo boy. Ko luka pe no bando kitete. To luka no ban chorte, to luka no ba pata musielu te. Avol ka mapata musielu tali no mitali yo bitena moi site melo ni ça que papa asimba ngati. Normalement, si vous avez mon mobile, nous en tout cas, à chaque jour. Mais quand même, papa fait ça, Alexa, attends, mon place, mon robot, on s'imbatte. Et ça va bien. Donc, vous avez tout, mobile, nanga. Asba salienine, tout na salienine. Maman, moussous, ozo soigner, nzotote. Donc, vous soigner, nzoto, non, bien té. Et ça, ma fille, moussous, au talier boué, moi si. Tant que papa bende kaba comme on ambetu. Baromo sala, Tant que non on va terme bien. On sa mon ba caresse, moi ba nini et ça la bien. Papa vous comprenez papa sougara place mon boy. Monsieur lingage papa faut pas comme la place mon ngala lingara qui tarapena nkuna. Papa qui tarapena ba qui tarapena on peut ba nini o ba pomme à tété. Mais papa sougara na ba première riz na ba limité. Faut ngoye bat. Il y a encore ça papa et kendara bendeni, faut pas comme maratina si. Sou papa yora moi lo mo be dérangerae. Et ça ba fille mususu. Soki bazo balingi ba ko na likule ngi ba sala pa kwa kulutu. Ba lipa lankolo. Ina mbal na e.
baza ba katela mibali na bango ba limite ba place o ya kusukila de place na bango msusu mona e ala akati kaka habite so yo lingo kota kuno kota ramba moko kokota maman na porte ya luzizi la place que ça prière okota ramba moko do suki ya okotimba moko ye pina kuna ndicho kindara pena zo opesa baptême ya lingara te. Et pourquoi maman olingara te pour nini elo nyonso so ba yebite batunaka oluki maman mukaza pembe na yo ntonde komoka mwasi o mona keno libala ne simbaka tunu ba secret libala no zanini kolo banete kenga mbela ngasa non tunu ka secret libala no zanini akoyebisa yo tunu ata ba maman ba koyebisa comment avanda biso na kala tonde ko finga maman ya biso ko finga te na ndenge moko ya ba jamais ça te non ko finga kolo bana sens que maman papa moni la kae te papa penza ta maman sala mama mais maman tant papa oya alambelier tant oya so bise te atiki mama ozo comprendre banda papa ba vendre maman non tilelo ba koksi déjà ba combien d'âge ba okabona kate mais ba sona ka ba okabona te pourquoi et bal pe batalaka mbal pe balingana ba ba se ben polite mbal balingana pe ba sa salité te ndonga moi si et lo ngana memeli biso ezaki to yeba un peu kotia propreté na nzoto na biso to tiaka moi propreté na nzoto na tente te fonga na za pembe fo pona ngeza aboué bokuna pesa moi si mususu soko zo solane ochelongi boy bubanda bo sola bien lisolo moko pe moi sina mobali solo pe côté ambeto esengaka msusu botala na pena misu na misu mbunzu na mbunzu zolo na zolo munoko na munoko so mama so sombo so mbala nka approcher gara nete le banano so mbala salika pusa ti tina ningi ngate ozo tala nini mupanzi ya otala ni mupanzi parce que kuna zolumba mona mwasi la mukina tongo bandi no kolandela na lèvre na yoana obongisi yango koti na kati ya lolemo noto lolemo ni sala msale belé ya webi et sala msale belé bandi ko suka no lolemo no parce que ça na ba coucher quand ma biso na lolemo donc sozo ko sukolongo très bien te là et ça la vraiment solo et ça moi bien te au mona soko zolo bana mobala tiebu msusu kuna gazoza ezolumba moi si faut ça propre na monoko no pe awa na matoi awa na matoi za ba film so sokoli ne kaka eza bande comme ça ko sokoni kaka za ya ki parate or que moi si moi litoi na yo il faut landela yango okina douche osokoli yango bien là osokoli yango bien là vraiment landeli yango parce que litoi ici la salité no kité o landeli yango bien aussi ici oyeli so bimozui tige coton aussi moi ton na yo ozui tige coton o bandi ko landela et puis moi si asokola ka tu tel quoi emboîté bandi on nga basi na ngabino makasi moi ça sokola lo quoi emboîté moi c'est ton okina douche ke sokola loba ke na ke bunda bitumba na libala na lobby ya libala nanga surtout ba marié donc tant que na douche que ngato ke kambamba lo quoi ba biso ke te elinge kende déjà zwa ton na yo ba yo umelaka oui na umelaka yango ça la papa umela ngati moi si faut sokola bien obandi no ko sokola no awa ito ina yo place yo na sima awa ezana mo ba couche mo pe kanga makamati to pokola mafuta kotoka awa pe tokaka oye na sima mkongo na biso basi okiti kuna mwana tanga baba kombo nyonso ezate okiti kuna ozui savon te bande onanga basi savon e fongola biso basi eza moi si mususu azobima na mibale belé te azosa kindumba te mais soki okoti kuna ndila velela ozo matakaka pourquoi eza savon tant soit de manière mibale belé abisko ko nettoyer vraiment na sénité ozui na sima monika mai ozui citron ochona moi mai omona mkongo tu kitikaka okitika ti ba côté kuna omona nzela moko eza route mokali nzela moko eza ya
hein au comité au kabol quand zela ni kabola boy au kotika ce qu'on a kata nini wana bandi ko nettoyer na maïka na citron on nettoyer bien là après huile na yo gel douche aux yeux au lekisi likolo na quoi bani na biso sokolo ba chiffon les aka ils un peu léger parce que so OK non ba nyuka makasa ko zuka et puis so infection aussi moi ni na biso sokola les aka comme chiffon là bandi OK nango malembe zo nettoyer ngo bien là parce que mingi comme la bataminene parce que mutamunene so tout est place wana au vivre té mutamunene o aza propreté parce que na ba film sous baza minene a hôtel au fin ne pembe no sepeli mais ça ba film sous baza ya minene baza propreté pourquoi parce que alande la vraiment té olande liango wana tango silisi alolandi sima elikolo na lobi na katité kuna na ndenge mukongo tango zonga skuna nzenga liboso moni ba awa soko zo landela ngote et ça la rasolo ya mulungi so la mulungi ne sala bien ti donc landeli ngo alo sisi tango ko kitasiko na nzungu bandi ko nika nzungu na yo bien o bandi ko nika nzungu no na si déjà na lobela likambo etali nzungu soko lingo ye ba propriété ya mwasi kati ya nzoto na ye okoyeba ngo na libanda ndeni tango azolamba eza pays moko bayebaka makasi ya mwasi tango bakena pa kwa kulutu na mobile na ye bayeba ngo na nzungu ya fufu soki mwasi obala bapesa kaye na fufu lamba ya munene bayeba ndenga obalolela batumsu bayeba te mbafiyo bazalaka alambi fufu atiki nzungu fufu salité son kanika yango akekolia lo elali pende ngwana après lobi ayeko sokolango c'est que yo moko pende ngo salawana nzungu no fufu soko kena paka bakulutu na papa d'autant aussi sokemba ma kaka kolali otalinge olali ok izala bongo te donc moi si tant aussi sur lamba fufu na yo ozui eloko liboso banda oniki ana nzungu te oniki na nzeta fufu oniki nzeta fufu no bien là aloke okiko tsanzeta fufu en place sengeli ale oniki nzungu no kitoko engeli ochongo ne sika na nde balobaka nzungu na mufinu kuna otilo place sengeli elakisi que donc nzoto na biso be basi ezaka lokwa nzungu fufu donc tango balobaka nzungu fufu donc eza nzoto na biso nde basi. Et ça ba fille mususu OK yo bimina oseli obimina mobile na yo bokoyi na likwela mais oti mobile mi bundela ndenge na ye yo pe kuna OK te aussi sur lamba fufu boki bosali prière ba parler langue bimi ba mambele ba prophétie kwei okwe ba prophétie bimi tant bosili sur sali nini avant OK no lamba fufu moi basé no mai déjà pembeni quand on est bino a kalaming tena bisa kino lobia moi basé no pembeni na moi esprit moko ya pembe ya bien mai wana yo sokola nzo fufu eza na citron te et que na citron te parce que mai yo sokola mobile no makolo oui ko cha citron mais yo sokola nzo fufu sokola pardon c'est ta fufu et que na citron te citron ça un peu nino kaka mai ya pamba ya soin o chango wana na esui tant aussi sur lamba fufu na papa à lozu et si wana o sokoli nzungu o sokoli pardon nzete à fufu ya papa o sokoli yango très bien là allez aux humo les kisi moi o ba poudrette oui ça là moi ni moi bien na o les kisi ka ba pembe na mkie ozo komati na ebi yo amaile mi ozo komale na sabu ba panzi wana les kisi yango o kamati otiki papa allez yo pe OK yo sokoli nzungu no bien sokoli yango bien mama moni soko zo nettoyer nzungu no bien eza pasi po papa bima libanda eza pasi botika na bino ko kende ko telema na mulongo ya na kotanga na tanga kombote onake wenze na gwesa na kena mulongo te na ke luka bokoko ya bokoko eza bien mais oyebi ma msele kala bokoko beaucoup eza bien mais ça na beaucoup comme soko itizango te
okoma kaka oui place aux huiles ba pesa yo ba poudre bi otie poudre ba pesa yo ni banjete moko otie ba pesa mama okoya ko fongola ngokune komi loko ya mulongosi mai kaka ozwi kaka mai ka ya pompe ozolandela malema mai kaka azoba bien mai ozolandela malema tangawis kaka tangawis balebi on donne ce qu'on a ngana pesa bino ngana zanango ngana epi elobi te ke ninga na oloba boyeke ngana yebi koleka bino ti biso nyonso tobakisaka donc maika ya pompo ke inde onanga mwasi parce que peut-être aime sozo mitungisa mobile nanga zo kima ngai to sole no yebi ndenge olobaki na otanga kombono tizande nanga te donc azo kima yo parce que zo comprendre kuna ezo benda na loko élastique faut landela loko sala examen eza makile za propre ni za nini faut landela siko côté ya kusokola ngonde bien. Donc aujourd'hui tangawis kaka tangawis o toliaka tangawis o tuti yango ko tsango na frigo te za la malili te kaka ndenge za ka mbesu bongo tuti yango o kotisi yango kuna kotisa yango penza et ko salo monte ko soit main et ko traiter yo tango sili c'est le mai o nettoyer maman so sala ngata pendant 3 fois obala okimo sute atuna yango yo salingani et en plus poto chité na lobi mingi o etalimbeto nalobi mingi etalimbeto propriété ya mwasi mambo belé ya kolobe zali metaka batango ba osinalinga déjà minute communiquer voyez pour réussir mobile na yo abima libanda te ezaka ka yo moko za la propre na corps na yo pour mobile abima libanda te il faut en respect envers ye pour mobile na yo akoma ko tromper libanda te faut ko yo ka kaende mingi moi so yo ka mingi mais oui moi so ka mingi obi à la paradis mamolo mo sala ngo yaya moi so yo ka mingi. En tout cas, so yo ki marambo na oyebisa yo o metungisa mate. Soko ki marambo na iso pe o saleli yango o komitungisa mate. Et loko bando déranger ezaka place wana. Propriété na yo na momo ya likwela, ya kukule, ya mbembe. Papa pourquoi suka rara na quartier 1? Pourquoi suka na quartier 1? Eza moko ba marambo na otulu balabino. Peut-être maman papa yo kakao solo to papa monaka eza mwa boye trop yango moni msusu posa kende quartier 1 quartier 2 3 akoma ti Pascal akoma te ponani akoma Pascal te ponani parce que kuna ekoti c'était benda été et alors moi si faut ko yeba kolamba eza mbali msusa boya famille na bango mbimbaka pona yo asitela ekisi te mama vanda na yo otela ekisi te oyebi nde kolamba. Donc voilà quoi tokomi na biso na suka donc ba osinalenga miti eza vraiment mkie mingi ya koloba isaki vraiment ebele mais tala kaka surtout respecter temps hote. Bon, mon Théo, on va respecter ça, donc voilà quoi. Après, si merci, Nabai Oignon so, bah puis c'est un ton, ya kolanda émission, nanga bongi sali bala ma kolungul mabe, bah gros bisous nabino, naba foi nabino puis nous merci et beleu, naba ton nabino puis singe puis mon boss c'est nana et fille, donc bah salam et belé place azali, et bah papa Keva, donc bah salam na yo, bah maestro Kava, mon konza Irlande, Blanchard, mon vieux, donc bah mbote place aux ali, Edocha, José Kitoko Pembele, donc bah mbote belé place Bozali. Donc voilà, qu'on a une rabino mingi. Bon, continuez à s'abonner encore massivement sur notre chaîne Planète Nana FI et vous ne serez pas déçus. Je vous love grave. Ciao. Sungaka tabana babola Nana FI sungaka tabana bazanga baboti Nana FI azana ONG Nana FI asungaka bademini Nana FI sungaka kolemba te kotika Nana FI motema malamu